garant de l'indépendance, de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale, je réitère mon engagement constitutionnel de défendre la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Voilà, nous sommes ici au aéroport international Yandjili. Toujours dans le cadre arrivé à CG, aussi bon à Niger, à Niamey. On est là. On est là pour parler parce que Soto Lobité, Talara et au Salabiente. Voilà, je vois que l'international Fils Moukoko, je ne sais pas si peut-être on pourrait un mot. Bonjour Président. Ouais, bonjour. Bonne santé. Santé, ça bien. Tout le monde à chaque fois, tout le monde qui lève CG Outaki Belgique, on a qui mobilisé avec les bâtisseurs de Tshisekedi. Le lopé tout le monde sur CG Outaki Niamey, on a des choses vraiment attachement na yo na partie na Olinga mingi, il dépêche moi maloba na baimbo ba Rolanda. Ouais, d'abord de toye lisu koyamba CG de manière spontanée à Outi Niamey na Niger na cadre international socialiste. Kuna eza regroupement ya ba parti socialiste. Moi na bute azalai kuna amemi o babengi mongongo ya Congo par rapport na o babengi guerre ya Est. Asengi pe na ba international socialiste baya ko observer ba élection. Po mingi ba olo batu ba ke IDPS ba olinga ba tricher ba élection. Ngaso na olinga na tricher ba élection. Ndeni na koya obenga ba observateur internationaux baya ko. C'est-à-dire toza sincère. Deuxième eloko moi na bute akenda kuna. Deuxième eloko moi na bute akenda kuna et alaike et kendaki akenda ko interpeller que faire voir communauté internationale que basala o babengi commission de vérification commission de vérification na ndenge ba massacre za na niveau ya Est. C'est ce que je peux dire. Tozo zela e bozo mona batu bazo ya ndambu bogo mona kaka o babengi une masse monstre d'un moment à l'autre. Voilà. Merci beaucoup. Tozo continuer. Voilà. Nous sommes en direct. Tozo continuer. Nous sommes vraiment en direct. Comprenez, nous sommes en direct. Il y a aéroport de Njili, international de Njili. Je suis en train de sillonner, voilà. Je suis en train de sillonner pour prendre quelques interviews. Voilà, Lazo Luka, Bakoloba. Voilà. Je prends. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Très bien, papa. À chaque fois, ceux qui sont Jazoya, on a toujours soutenir Israël. Vous êtes toujours présent. Motivation à mieux à bon, mais motivation à biso ya ko soutenir d'abord président biso King Israël Kabemba à travers CG Augustin Kabouya ndenge ya soutenir ke yango toya ko soutenir parti na biso IDPS. Impression les années par rapport à l'RCG Outaki au Belgique. Vous avez toujours mobilisé. Depuis le lot sur les Outi Niamey, vous avez toujours mobilisé. Est-ce que une opposition peut pas au là? Vous aurez moins gagné à Kanyaka te to soutenir parti na biso du progrès pour toza bata bolingo. Merci. Maman, moi quelques mots par rapport à arriver à CG. Bon, tozara toujours présent, so CG na biso et au kotikate parce que nous avons continué biso. Biso tozara to IDPS donc on a pouvoir force c'est biso. Yango tozara toujours. Merci au chanter de promener, voilà, je suis en train de promener, je prie déjà des personnes.
Voilà, nazo promener, nazo tambola. Bobo Messano toujours. Nazo tambola, voilà. Je suis en train de chercher qui vont parler. Tozotala, voilà, bozomona Angouma Oezana. Angouma Oezana, aéroport international de Njili. Bomoni du progrès Azali. Bomoni, vraiment, c'est une mobilisation spontanée. Parce que l'IDPS, la mobilisation, c'est-à-dire qu'il y a bango et ratarate. Bisope va pandisa, on tozara toujours, on a pour l'axabino, les à côté, nous surtout, on a live. C'est-à-dire qu'ils ont live spécialement l'arrivée, il y a CG Kabouya, voilà, comprenez, nous sommes en direct de l'aéroport de Njili, voilà, dans Tambola, dans Luka, Bandero Bakoloba, voilà, je suis en train de chercher, voilà, Azoluka, voilà, Nakomi. Bonsoir maman. Bonsoir. Vous allez bien? Tout ça malin. Tout le monde est à l'aéroport Awa, vous la CG, malobezani par rapport à arriver à CG. Ah, tu es allé pour Azam Kozina Bisso, tu as essayé de makasi ndenge nzamba tambusaki ye pe azongisi ye malamu. Yango tu as essayé de yambaye. Yo za la fédération nini? Ngana zali na difoafa. Ok, d'accord. Merci beaucoup maman. La maman Moussoussou, bonsoir maman. Bonsoir papa. Sentez-vous bien? Kitoko makasi. À chaque fois vous avez mobilisé, so CG Azoya, boyaka toujours pour la yamba CG, bolingo la bino par mais pas à CG, oyiko ebisani na baimboka o baza ko tala yo rolo bani. Tolingie makasi. Nazo ebisa batu nyonso ke balinga pe ye makasi lokola biso tolingie. Soki toyoki Azoya toyaka koyamba ye, arsekaza papa na biso. Merci beaucoup maman. Je suis en train de promener dans Otala. Luka. Voilà. Je viens ici. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Bonne santé. Santé za malamu na ngolo nzambe. Moni bino se mobiliser pour na koyamba CG koyikoloba nini na baimboko bakotala. Bon to sepeli koyamba papa poza papa na biso. To sepeli pela koyamba ye to vanda to zela ye to za fondation Vita Sikama na fondation lito ya mboka to sangani pona koyamba CG na biso za papa na biso to yamba na motema ofungwama. L'air à hauteur Belgique boyaki pe. To yaki to zanga te koyamba ye to linge mingi. To linge penza na za secrétaire na biso. O biso to lingi bana IDPS. Yongo moto yeko yamba ye awa biso surtout bata fondation Vita Sikama na lito ya mboka. Voilà, merci beaucoup maman Maloba. Voilà, Nazotambola, voilà. De l'autre côté, je viens pour l'instant de l'autre côté, voilà, je suis sillonné. Comprenez que nous sommes en direct de l'aéroport international de Njili. Nazotambola, voilà, Namoni Bato Baroy Koloba. De l'autre côté, je suis en train de marcher, voilà. Je suis là, voilà, Luka. Voilà. Papa, un mot par rapport à l'arrivée il y a CG? Non? Ok, d'accord, merci beaucoup. Au Tambola, voilà, Tambola, toujours Kotala, Tambola, voilà, nous sommes là. Voilà, pour l'instant, on va s'arrêter tout petit peu ici, et puis au Katsa, de l'autre côté. Voilà, merci. Merci beaucoup, Tokutena président Miyake. Moi quelques questions autour du président Miyake parce que l'un parmi des communicateurs et puis des vrais communicateurs de l'IDPS et puis de vrais communicateurs du chef de l'État. Bonsoir président Miyake. Oui, bonsoir les journalistes.
Tomoni, toujours, Tomoni Aguilera, Seja Outaki Belgique, tu étais là, au Mobiliza qui paie, Tomoni Susu, Seja Outiniamei, au Yel Susu Golaksa Bolingonayo, et pas à CG, par rapport, il est arrivé à CG, et puis place à Outi, moi Liloba, Nabaimbo Kobarotala. Oui, merci vraiment, Nabaimbo Obandakangaye, passé par là. C'est mon chouchou, mon fiston, président Miyake Vema. Vous allez avoir un aéroport. Il y a Mokondi à parti présidentiel, autre qui est en opposition au pouvoir vraiment. Parce que il y a CG Kabou, il y a Chingoma Augustin. Parce qu'il y a Salon Libanana, surtout pour nous en 2023, étant que membre il y a parti socialiste, l'idée la conservation du pouvoir. Le système il y a fertilisation. Parce que mon Benaye est tremblé surtout Bangouna et Congo. Soit-disant les opposants, manipulés par chaque pays occidentaux, mais eux allaient accueillir mon corps très chaleureux pour mettre fin sur ce complot il y a Congo. Voilà, on a profité de le roi la Zuyo Lelo. Tomoni ndeko zombie ba interpella qui ba relâché lelo na émission na ngai na lakisi ba image wana ba relâché à salisi feti par là au kolobanini parce que ba imboka balandaka puis malobolobaka banalise au salaka eza banalise mo eza très profond et puis banalise au salaka eza ba ya kolaxate muto ya solo te alingi mboka na merci vraiment na motune malamu vraiment miya que communicateur direct il y a président ma mission pour assembler les uns et les autres, je suis investigateur, je suis ranger, il y a investigation. Pour ça, ma recherche, Baïmboka Obondakangaï passe par là, pour s'abonner vraiment, pour partager mission vraiment. Donc, Ezali, on appelle ce message moko, c'est les zombies, Fabrice, donc on a zombie, parce que Fabrice, c'est qui interpellé. L'interpellé dans l'agence Nabiso, tout bien Anel. Donc, ebengiye siri makambo kwa mutu makambo maindombe makambo fatundu makambo ya masambio na makambo ya fayala parce que zombie auditionné 4 jours mokolo ya lundi ti mardi azalaki na aner de aner ezu dossier et même yango na demi pour votre information quelques ministres au bazalaki interpellé pour un respect na bombi bango bakombo yo ata bombi mengalo na cité ba on émission voilà mais il y a des révélations graves. Il y a des révélations graves. Parce que Fabrice, soit disant Ganga, soit disant chef coutumier. Voilà. Oui, oui. Parce que c'est la première fois dans l'histoire. Il y a RDC, Ganga appliqué Chris. Pourquoi? Parce qu'il y a des révélations graves. Oh, bah, je suis Koto, il y a Ganga. Parce que Ganga, c'était Kabila. Mais oui, oui, je suis Ranger. Je suis Ranger, il y a investigation. Nous avons Mikolo Rolanda, nous avons une émission spéciale. Il y a la révélation. Il y a Yakuko Bimina na posa parce que zombie tagi Kabila il mené réagir donc ba tuerie tout ça la kwa moto à la base nango c'est Kabila donc mon zombie interpellé toyoki qui il paraît que nana bananuina parce que ndenge toyoki que nana bananuina na DG il y a nako parce que l'ora ba tout monde na bi ndenge toyoki qui ba interpellé bango na agence nationale ANER. Le col ANER est de cette année na demia, ce que va refaire le procès. Ba ko benga surtout Singayama Tembele. Voilà, merci Boyoki ndenge président Miyake lobby parce que yeso lobby ils ala vrai. Et puis biso ba eto lukela no ba information, so ki to luki mutuana za appropriabilité ya loba mamo etali au Congo, c'est que ils a vrai. C'est que c'est vrai. Mais Balobi Genor, Kabila perd le baki, Abi Genor, Bazo, il est pèse, Bazo, c'est les marams. Des journalistes, aux hommes qui ont bataillé, parce que Mbalali Bosso, Kabila a coûté en face politique. Parce que Fachi, c'est un politicien génie de l'Afrique, avec le professionnalisme politique. Parce que Kanam a une mission, comment pour balkaniser le pays de nos ancêtres. Donc, tous les tentatives via Kabila, neutraliser, rejeter. Donc Kabila a commis une insécurité grandissante. Si Moni Kabila a bengi batnaye au moins de 50. Au bazala qui na kingakati. Parce que agence Nabiso au bengi aner. Donc zinga pembeni 11 environ ya kingakati. Donc sous contrôlé na FARDC et sous contrôle de tous les services. Il y a Congo Nabiso.
Domoni Kabila a moni ketikeli na insécurité grandissante. Kabila zali na les santé européens statistiques. Parce que Kabila a détruit beaucoup. Donc il y a beaucoup d'infiltrations infiltrées. Oui, côté armée, c'est Kabila. Il y a des commandos dans l'opération, il y a secteur militaire. Là, il y a Rwandais. On m'a dit que c'est armée évacuée, avec un téléphone. Armée Zongissima. Mais à l'époque, il y a Fachi, armée et Bongi, service et Mati, des Kabila Monique, dans la minute sur Oyo, pour votre information. Mais c'est Karim Kam, avocat à CPI. Pardon, procureur général il y a CPI. À cela, il y a 5 jours. Déjà, mandat d'arrêt et 8 communément. Il y a 21 personnes. Oui, Bimi. Nagoma, Bukavu, Ituri, na Kinshasa. Ndé Kabila a composé délégation naïe. Atindaki, cher au Kitundu. On doit atteindre Ramazan Chadari, Azaya Sourouberwa, Raymond Chibanda, na Mouchebe quoi Ange Marie. La commune n'a pas payé surtout au Senga, la sécurité vient commis à danger. Le coup la papa Charman Jean-Pierre Bemba a payé un mois à l'EAC. Mois de juillet va quitter. Donc Monesco avant décembre va quitter et remplacé par service militaire. Le président ougandais avec Zonga Sima. À mon que professionnalisme et Fachi va neutraliser Bakodeko, va neutraliser ADF. Les ADF a kimi force moto awa à bête niveau il y a Ouganda. On a vu pièce contre pièce, donc finish en anglais, c'est fini en français. Merci beaucoup, Président Miyake. Voilà, Mala Maele, le Président Miyake. Mala Maele, voilà. Bonsoir. Bonsoir. Tomoni, Oyerozoa CG, impression Zanini par rapport à arriver à CG. Bon, en tout cas, arrivé à CG et arrivé Moko triomphal, ça montre que le secrétaire général Augustin Kabouya, il est aimé. Il est aimé par rapport à son esprit unificateur. Alors, le Kouana est Malamu parce que l'IDPS c'est ça, union pour la démocratie et le progrès social. Pape Tangoya qui na RDC, vous êtes les diamants. Alors, qui quitter les diamants, ils sont partout dans le Congo. Et nous, les diamants, ils sont composés dans l'atome de carbone. Ils sont composés dans l'atome de carbone. Minerais beaucoup plus graphiques, ils sont composés dans l'atome de carbone. Pas une diamant, ils ont prié à cause de. Balakela bango mabe. Yo lokolo komi président à IDPS, ceux qui ont signé mukanda po bazonga et kozala malam. Po bomona kama makambo na spirituel, tango pe kabunda komi ko réfléchir pas signer bazonga. Ai, mabe koti lisusu, yepa sanini akei. IDPS viva. IDPS viva. Makambo nazako yebisabino, nazolo wapona ko sexabino te. Bayebi makambo nazako lobawana. Bayake panangai. Botuna Papi Prince Nkongolo akomiko yao. Bayaki na yete panangai. Au secrétaire général, il faut faire quelque chose. Naipe na bandiko tala ndenge makambo elekani na lobite na kwa kozika maboko pamba.
awa tomema bango na mausolée tosenga pardon et pas Étienne Tshisekedi. Mais makambo wana nanu tosali yango te. Nous sommes des Bantous. Kolo eloko na ye Étienne Tshisekedi. Mutu alekela bango mabe Étienne Tshisekedi. Mutu abengana bango na parti Étienne Tshisekedi. Balamuki kaka boye na mbongo ya batu bazwi tozo convoquer congrès bazongisa mbongo ya batu. Bazalaka batu ya UDPS te. Ba famille na bango nazako yebisa bino boye. Bino na lobi boye. Babengana bango na parti et pas mutu pamba te et pas mutu asala parti. Kombo na ye Étienne Tshisekedi. Makamu nazako loba je prends à témoin ndeko Jacob Yewana. Yewana ndeko Jacob yakao. Pe yakao. Ndeko Jacob makamu nazako loba oyebi yango te. Nayebi yango sejo. Nayebi yango secrétaire général. Boyoki po mususu akoloba Kabuya azako kosa. Nazako kosa te. Eloko wana nga nazako yokela bangoma soki bazalaka na esprit ya komikitisa balingaki koya ata na butu ndenge Nikodeme asala na Bible namema bango tina mausolée tosenga pardon mais bango basali yango te tolingi tobongisa UDPS yango bazwa po bakola biso bututu na nzoto ou bien malédiction bolanda batu wana te bao bakolanda bango bakochola na bango toyokani bon nakanisi eza na likambo moko nayokaki yango mais soki biso toyebisi bino vérité te ce n'est pas pour rien que biso toza kokamba parti oyo bato balobaki ke UDPS eza kokufa bato ebele basalaki bajigablo na bango tosali boye mpona kolukela chef de l'état majorité biso toboyi te toza encourager mutu nyonso na initiative na ye olingi kolukela chef de l'état majorité ce qui est une bonne chose mais tika pe UDPS fonctionner yo bamembre ya mouvement na yo oyaka kozwa bango ka na UDPS soki totuni yo oformaka bango mokolo nini mpo bazwa idéologie na yo balandaka yo eza te biloko wana le bien mal qui ne profite jamais bato nyonso oyo babundisi UDPS mpo bango baemerge bakokonstate échec na bango kaka na élection ezoya oyo okani comment expliquer yo ozolokela chef de l'état majorité nano bandeko oyo apres perdre ntango basalaki bamosaïque na bango basalaki yango na ndenge ya lokoso ndenge toza komona boye te nde yango naza koyebisa bino boye na moma oyo ekokoka na kopesa bino mot d'ordre po boyeba nani abandaye kotravaye mpo na intérêt ya chef de l'état nani abandaye kotravaye mpo na koboma parti ya chef de l'état toyokani malamu toyokani bozala agite te nauti kozonga lelo nazozela lobi nakutana na bandeko ya sep mpo basala nga rapport nayeba banani baaligné banani bakozala bakandida na biso moto ayebisa bino te ke baliste ete ebimi liste ata moko nano ebimi toyokani malamu toyokani nalobi eza na liste moko ebimi te jusqu'à présent bandeko ya sep baza kosala musala ya kosélectionner bacandidature et puis naza kozongela yango pour vous dire que moto akosigné mpona koengage parti kotika bali ezali ngai toyokani bandeko wana bazongisa mbongo ya bato toyokani bon awa na bandeko koloba makambo ya UDPS sikoyo nazokota na makambo ya mboka UDPS viva UDPS viva boyebi soki moto abotamaki na mayele pa baboti na ye bolanda ngai moto soki abotami na mayele naza koprécise yango bien akoki jamais koloba ke régime ya Tshisekedi eza régime moko tribal moto abotami na mayele na moment nini tozolobela makambo ya un régime tribal c'est à ce moment oyo okomona barepresentant bainstitution nyonso bato ya province moko toyokani yo okozwa un combattant
oyo aza na fonction ata moko te soki omoni ye pembeni na tata mokonzi ya ekole tribalisme yango wana te tozoloba boye naza korepete yango banda lelo soki okutana na moto azoloba régime Tshisekedi eza régime ya tribalisme yokele ye mawa abota wana aza na mayele te bozala complexe te ke soki moto aza koloba français aza na mayele te soki moto abotama na azaka mayele te akotikala kaka ndenge wana puisque lelo nayokaki olenga nkoyo aza koloba ke régime Tshisekedi eza régime ya tribalisme boyeba yango botika nanu nalobi boye olenga nkoyi ndenge azali wana atikala kosupporte kombo Tshisekedi te bao tozalaki na bango traîtrise ya olenga nkoyi ebandi lelo te boza kolandanga malamu aza moto aza kosala insomnie chaque jour puisque amoni kombo Tshisekedi eza kodirige mboka oyo toyokani olenga nkoyi ayebisi bino ke régime oyo eza régime tribal ntango akendeki kotrahir Tshisekedi na Sun City au détriment Zaïdi Ngoma asalaki yango avec quelle conviction ya nini mbongo il devait se vivre mbongo yango nazoloba bazongisa mbongo ya bato toyokani na 2002 ntango basinyaki accord ya Hotel Cascade na Afrique du Sud nana azalaki meneur liboso ya baopposant de circonstances olenga nkoyi toyokani na bible balobi boye bomoni léopard ndenge azalaka wana ata asali ndenge nini akoki jamais kochange batashe ya nzoto na ye abotama kaka na batashe wana puisque eza na tire na ye olenga nkoyi ndenge azali wana aza na leson ya kopesa bino te régime oyo ya Tshisekedi eza régime oyo bakoki kokompare na barégime nyonso eleka na mboka na biso te toyokani puisque na bainstitution nyonso représentativité régionale eza respecté toyokani motema mabe nde eza koanime bato na bato bomonaki baoyo balekisaki ta na bango kofingaka tata mokonzi ya ekolo kofutaka bato na bango bajournaliste bafingaka na bango lelo bakimi élection puisque baza conscient ke ndenge nalakaki bino awa ke soki toke élection ata bamemi batia même Fayulu comme président CENI akozana na difficulté akotanga kombo mosusu andori ya kombo Félix Tshisekedi puisque situation sur terrain eza kodémontrer clairement que ce que l'élection est salami lelo c'est Félix Tshisekedi qui gagne ça avec 90% des voix. Il devait se vivre nalobi boye situation sur terrain lelo ata bazwi Katumbi balobi Denis Kadima Longwa yo Katumbi zala président CENI tokei maponomi bakozana na difficulté akotanga kombo mosusu andeoro kombo Félix Tshisekedi yango bomoni bakomi kolobo tokokende te botuna bango banda makambo ebanda nango batravailla wapi il devait se vivre yango nga nazongi naza koyebisa bino boye moyen nayebisa bino makambo mobembo nasalaki na bato na oyo tokendeki na bango eza te pourquoi par respect nalingi te ke tata mokonzi ya ekolo aprendre makambo ya voyage na bareseau sociaux primaire naza koreserve yango na kolo parti c'est Félix Tshisekedi tokani il faut kotosa mokonzi ya mboka nayebisa bino ke tosa faci nalobi boyebisa bandeko wana bazongisa mbongo ya bato botala meme bato babandaki kosala na Kabila lelo bango nyonso basali bapano minene na elongi ya tata mokonzi ya ekolo me po bomona bato wana démarche na bango ya mabe balobi tozotia président ya UDPS mosusu mais sans Félix Tshisekedi UDPS yango ekozala ndenge nini yango nazoloba bazongisa mbongo ya bato toyokani boki mpe olenga nkoyi te asali mbongo na ye alobi na kokende osala déclaration boye
azafie nanga na yebi ndenge asalaka te azaki posa na mwa eloko asa tiango me nakoyebisa yeke vie kende ozongisa mbongo ya bato tokani udepese viva ndenge bozali awa bolashe te biso kaka maponomi tokani bokontinue kaka sur terrain mpona komobilize base ya parti soki élection eza lobi biso toganye yango haut la main tokani naza korépondre bato boye ebele bazoya kotala nga balobi ono ntango ya Kabila tobandaki kopesa liste o bapesa kota boy bapesa kota boy biso IDPS toyebi biloko wana ya kimuyibi te biso tolingi toganye mutu nyonso akonstate échec na ye tokani IDPS viva IDPS viva est-ce que ya boye bosubo mona yango wati bayebisi bakombatant ke lobi naza koya information yango bozwaki yango na bapoko ya lobi bozwaki yango na butu lelo bosali biloko ya boye estce eza na baparti nyonso bomibetela maboko makasi bandeko ya giprogre bazali awa babetela biso bakomesana mwa moke IDPS viva naza koyebisa bino boye oyo eza patrimoine na bino toyokani soki okutani na aventurier moko quelque part natikali omona mutu te akuti mutu azosakana na héritage ya papa na bango atiki ye tranquille ngai nde secrétaire général na bino naza koyebisa bino na poko ya lelo soki bokutani na bamiyibi wana oyo bazwi mbongo ya bato il faut bayeba ke Tshisekedi atika mibali atika IDPS pamba te tokani naza kotia mai na monoko te ngai na korépondre bango te bino moko bakolo parti borépondre bango tokani na mutu oyo akopesa bango place ke baorganize comédie na bango wana boregle bakonte ayeba ke IDPS eza bien 100 mètres te tokani nalingai kobosa na kombo mutu mususu nayebi te soki asalaki boye me nazozongela ye mpe bwana wa bwana bandeko na ngai eza kartel ya bandoki boyebi bwana wa bwana baojo wana ezali nayebi te mpo na ye lokola tata mokonzi ya ekolo akoma na oya akanisi ke ayebi te ke limete ezaka na bari premier riti kuna likolo nazoyeba te bato bazokaniseke tata mokonzi ntango aza na oyo abosani makambo ya limete aza président de la république me ayebi limete ndenge ezalaka bwana wa bwana nayoki be mpe alobi ke aza fédéral ayaki awa bino bato oyo bozaki na permanence nayebisaki bino awa nayetunaki eke yo problème na yo nalingi kozwa problème na chef de l'état te puisque yo ozalaki utiliser epa bato ya Kabila na Tshibala pour osala faux témoignage sur le chef de l'état oyebi témoignage eza témoignage ya kindoki bwana wa bwana bao babanda koplede mpo na ye na biro na nga ono CG ezongisa bato nayebisaka bango ke likambo ya bwana wa bwana eza na niveau na nga te quel est le problème ntango président Tshisekedi akufi lokola campagne ezalaki ya kosalir koternir image ya tata mokonzi ya ekolo bwana wa bwana mission na ye ezalaki nini abanda kosala ba réunion partout
Félix Tshisekedi na maman na nde babomi Etienne Tshisekedi. Bon, asala ba déclaration wana na tata mokonzi ayoka ba ojo wana. Sikoyo mutu wana lelo bakena bachibala basali de festival. Esimbi te alobi baso babazalakawa nazo zonga pona bino pe nazo comprendre bino te. Batu wana tango basalaka biloko wana nazo bisa bino na pesi bino matière nyonso na makambo wana ngai na kozongela yango lisusu te soki bino bosali yango te nalakisi bino témoin moko oyo azalaki botuna jekoke makambo CG alobaki eza sa témoigné ya liboso na bino sikoyo bino c'est-à-dire quoi lobi bokomona moto apalu obe ape perde aye inde naye kobongisa ide pese bino mpe bokangi minoko eza solo yango naza koyebisa bino boye soki nasilisi kosala rapport na ngai nakoyawa nakokonvoke rassemblement monene mpo nasala bino restitution ya voyage puisque bino boza baayant droit nalingi boyokela makambo wana na bareseau sociaux te toyokani malamu na oyo etikali nzambe apambola bino na ndenge boyokoyamba bozonga malamu na kombo ya Yesu. Nayoki na ba réseaux sociaux Joseph Kabila lobby il va rentrer d'ici mois de juillet. Donc nakoyebisa bango ke ba rêver ndenge azali ko répéter puisque terrain na minute oyo tozoloba Kabila kozonga po atikaki nini pe abosanaki nini. Donc azosala théâtre nayoki déjà ki azosala ba préparation basali audio Kabila azolinga peuple azolela ye peuple azolela Kabila te eza baventilier oyo bazoleka na bamédia kokosa bato peuple nini ekolela Kabila pendant 18 ans presque 22 ans Kabila atiki nini atiki mboka parteur société nini Joseph Kabila atika Kabila ateka mboka oyo na barwandais. Il n'a aucune leçon à nous donner Hippolyte Kanambo. Nous t'as signé à nommer des généraux dans quel roi quel donc Kabila n'a pas une leçon à nous donner et puis tous là ces jours-là nous allons d'ordre nous allons nous prendre en charge et vous allez tous là à vivre qui vivra verra. Donc Kabila a ça les bêtises. Avant l'État Kangaye, nous, peuple congolais, pas capable de l'élection, comme un discours de gauche à droite. Donc, un discours, voter tous les élections, avant l'élection. Donc, il y a déjà que nous devons gagner l'élection et nous avons en 2023, les fatigues, qu'il plaît qu'il neige. Donc, mon tout a été. Non, non, Bluetooth mode. Basale réunion tout partout, Monique Fachi Azali toujours à bloquer, à checker à des noms. Si le plan diplomatique va m'aider à l'éviter, on doit les contacter. Quelle que soit la réunion de gauche à droite, je pense qu'on est au profit à Kabila Azala aux arrêts. Et ça occasion, puisque ces pays Azali déjà, inspecteur, il y a ces pays, Azali terrain. Nous vivre. Nous vivre. Et puis, le gouvernement congolais a saisir ces pays. Na bakanyonso oye salama ya babobi mais premier mkomeza Hippolyte Kanambo olenga azana lesoto olenga ya kambombo na poko alebite ezali nzala kwini botika kingai yaza mutabanzala le kanza yoki que c'est déjà lobby que bandi ngoma batu no ntambo ya wana sama kambo ya bandi bazo senga congrès asenga congrès sala je ne pense pas congrès ce que zo sala mais faut batunyo so bazala na kati batu wana batika ba distraction na moment to zana moment de distraction faut ça bien préparé pour tous en majorité dans 2023 donc on n'a pas le temps ya kozala na ba bêtises wana on attend on a depuis que et quand na moment que bazo na déposer ba candidature na moment où déjà c'est na lobby le 26
le 25 début à dépôt à candidature. Parce que yo c'est le congrès, le congrès mboni. Donc bisa tozana ba distraction wana te. Notre souci est d'aller comment élire le président de la République comme chef de l'État et puis élire les députés, il y a IDPS pour tous en majorité, tout changer la constitution. Pour l'ancien président, il y a un salaire qui au lieu il y a 600 quelques demi de dollars, il y a même 60 dollars ou bien 600 dollars. Parce que de quel droit il y a les capables Moussaline a ça là, il faut avoir 600. Pour les chapeaux, puisque le ministre des Finances a changé ma soloana. A changé. Le but déjà que pas de bon monaï. Donc, il y a pas de biso, c'est Fatime ou rien. Fatime Fatime qui vivra faire. Donc, nos alliés en forme. Je ne sais pas si votre aussi parti est non. Tous en cas, il y a parti Oyo, les alliés comme cette opportunité à s'exprimer et puis Fatime a baissé opportunité, la motivation à s'exprimer. Donc, vis-à-vis des pêches, nous sommes là. Je suis l'IDPS, je resterai l'IDPS. Il y a Makila. Donc il y a Ebari Kobandaton, il y a Makila. Donc on a rechangé. Je suis là, Nassal et Loko, au nom de l'IDPS, et puis au nom de la conseillère Fatime. Merci beaucoup. Merci. Bagoyo Kanini. Bagoyo Kanini. Bagoyo Kanini. Merci beaucoup. Merci.